Bienvenue de retour à première dame look vraiment estingo makasi. Voilà, et on retrouve nous nombreux en tout cas connectés pour nous tous savourer Instagram body et look on a pris ça qui en makasi. J'adore ça, on met comme signature na été oyo Instagram body et en version ya lingala en kanga Adrien première dame na ya kana pour na ko ramener les sous na femme congolaise comment est-ce que ko se maquiller mais bon tala vraiment ndenge nini Instagram body ndenge highlight ki solo nanga partout et voilà je vous ramène na l'examen ndenge nini na salaki look oyo. Soyez sûr de regarder cette vidéo tina suka na solo la mingi na kati ya vidéo ope ko ipsamno makambo ebele en tout cas to bandara déjà vidéo o boyebi ke mikolo na poto Europe mo ezaneti na film o boya yango so lingo tia fontande na tiaka prime après na move na bandio tisalela maki kinanga. J'espère que ba te belé bo comprendre ndenge nini basala kama kiki o ndenge na sala traçage vraiment correct ya boy na sala ba vidéo na couvra ebele mais tellement que na oeza Instagram body na yaki ko zongela ngo mobimba pona olaksa bino so justement que na sala gel wana ya MAC soko tala ba publication na vraiment na Facebook ozala na vraiment oso yebi gel wana MAC nde na salelaka yango na epesanga vraiment ezaka couleur exacte ya makiki na ngeza te noir foncé ou bien ndeni ezwaka vraiment couleur exacte après na yeko bongsango comme na explica kabino et puis na ko salela NW42 voilà MAC NW42 yango wana na osalela lelo pona koya ko highlight koya ko bongisa makiki na parce que look o eza pona ba love ya Instagram bato balinga vraiment Instagram ba photo ya bien tout le temps. Voilà ba technique yango eza moko vraiment assez bien assez cool sympa bino mo bo après ça qui on kolo na zaki live na Facebook. Voilà yango na ese no vidéo o ekozala live toza na été mo eza makasi ba suki ba look échanger kotikala ka na système akalate plante swendeni osuza mtasuki lexa suki no mo pepe après pe mikolo ezo ya na osila no modèle o na sali o na mutu nanga juste ka pona bato na ndako et tout ces églises olingo kendo za la propre bomo ndenge na obongisa NW45 cache cerne oyo concealer pour que bah vraiment ezala très bien raffiné bien taillé tant on sa maquillage na maquillage vanda ko ça l'erreur te nde bomo na teki balu ba concealer wano tika yango ebele faut disperser jusqu'à ce que vous à la mesure ya omona ki nuance tout vraiment elimwe etikeli okara vraiment bazwana même si ça juste la misapi même si ça juste la brosse main résultat na ezala toujours bien blindé ezala toujours bien raffiné taillé perfectionné kaka ndenge vraiment tolingelaka awa na kati ya première dame look. Après on a résultat moko un peu semblable na neti look oyo avant ouais au tia fond de teint lelo non c'est la fond de teint ya naked bendiki non c'est la fond de teint vraiment mokie penza parce que chaleur na lingi mingi te fond de teint ya mai yango mona zo on a pension un tout petit peu mokie et mais pe sera medium coverage na kimi full coverage pour mikolo kiba moi eza makasi kotondisa du coup fond de teint na elongité mais technique kaka ya kobongisa ko disperser soko za fond de teint eza numéro na yo surtout et kobonga. Voilà bana mère hein lelo bato ba ta vidéo oh lelo bato balinga kaka lelo lobby juillet le 26 et anniversaire nanga ngana communiquer na bino na vidéo alors ce que lingi ou bien support ta première dame oza fan na première dame tindelanga message ya happy birthday na vidéo excuse tata soza muta Snapchat snap nga même ikolo fona ngeze na problème bo tindelanga ba message na Facebook inbox na message Facebook. Toutes les vidéos seront vraiment publiées
pona ba fan nanga et ça nanga plaisir ya ko voir pe bino pe bolingi ko communiquer envers nga pour l'anniversaire nanga happy birthday. Voilà première fois nanga na mekose eloka boye na bandina na ko tracer winged line avant na ko kota na deuxième partie. Maquillage oiza très bien. Soko sali pe eloka boye na ndako na sur ozoka résultat moko exact. Na tracer winged line oiza traceur moko ya noir crayon mai ndenge yolinko bengango ça dépend. Eza eyeliner en anglais, c'est ça que j'utilise na tracer les yango vraiment très bien winged line. Après na yo MAC sketch eza fond de nini fard juna bango eza mat eza ya bangelingeli te eza vraiment super mat mikolo tellement mo eza makasi non c'est ba fard jouer à super mat ndezaka vraiment bien bomoni na tiango na un tiers ya lisu na nga likolo wana mais nazo ko éviter côté winged line eza nazo tiango kaka neti likolo mbuma lisu après bomona nazo sango na ba cercle ba mouvement moko ya bongo pe nazo blend yango au même moment. Donc ce que sali boizala sûr que ozoko blend ozo bongisa et voilà et ko sala yo très bien. Pe ba vraiment ba maquillage na eza bien explicable nos importance ya ko blend ko tailler ko sala boy. J'espère que wana kutu mwana mère aussi o comprena. Voilà, après avoir bien taillé na zongeli sous na qui deuxième couche yango bomoni exali couleur bon eza max sketch voilà yango na soko lingi oluka yango et puis na yeki ko salela gold bomoni la ti lamba jaune insta body ça se fait vraiment que na ba couleur moko très frappant vraiment makasité yango bomoni na bande na wana mais deuxième couleur on a préféré parce que moi parce que pe na la tête top à jaune parce que na lingaki engenga bomoni de na l'accès na vidéo te ko système ya tout droit yango na matière on peut boy tout droit après na koya ko blend na koya ko tailler et puis c'est fini na charger longité ma insta body ezo beta mana makiki ba fossile pardon ba fossile na vraiment za la volumineux tant ko sala o tia boza la highlighted vraiment makasi c'est ça insta body et puis na mbebo na o tie ba lèvre moko vraiment ya moins nude hein vous comprendre que première dame look mayasika donc ce côté les vidéos vous allez sûr ya ko aimer yango tika j'aime hein vraiment et ça la bien commentaires à vie na yo natanga ba message nyonso j'essaie de répondre à tous vos commentaires surtout na YouTube na lingazo ba commentaires na bino vos points de vue et tout quand nazo expliquer nous peut-être en autre vidéo on a déjà en route nazo qui vacances nazo qui peut moi vacances nanga nazo bima na qui ko se défouler hein ba linga vlog j'espère que bino mo voyez ba déjà elo nini kolanda le jour de mon anniversaire le 26 juillet na ko vlogger mkolana net na film ba détail à congé na nga holiday journée wana bo raté na bino ata eloko mon côté wana na aussi za concealer ya NYX eza ya sika et utobi masika je crois que mikolo utoleka yango na mekaki yango na sali yango parce que za nango medium coverage expliquer nous déjà pour na mo inde na aussi la bomoni d'habitude na linga full coverage mais na otia ka ba produit moko penza mokie na nino après na eko disperser juste pour na mo bomoni na eko sala ko conceal côté na tiaki eyeliner côté na tiaki crayon na juste pour les ala très bien après na zui éponge moko ya aigu ya moi angle boende na eko bonsana koya kosala ni ko disperser ko you know just ba marambana nyoso bien pour fontaine nga ezala malamu tango na koya kosisa j'espère que vous comprendre makambo nyonso tout oyo nazo salela sikoyo eza contour ozomona yango na salela eza le plus sombre nazama fana contour makasti mena look o esenga na contourner esenga kina sala boye parce que nanga comme ça ba features nanga na elongi nanga ezala vraiment makasi et tout
j'espère que vidéo izo plaire yo, j'espère que ozo comprendre ba idée, ce que un message tinda question tout ba j'aime na vidéo et ça là absolument bien. J'espère que ba vacances na mnezo les cas bien, j'espère que bino peut besoin moi occasion que se détendre na famille bato Europe, j'espère que vous profiter na ba moi na look o na salela ki Sacha yango better cup ezapeka ndenge mo ba famille moko na ba banana powder yango na yaki ko set yango na se ya misu partout côté concealer na nga ekotaki. Voilà, prise à voir que ça la bongo n'explique bino Instabody, ce sont des lashes maki qui va fossile nde yo lingo benga ngo voluminé yango na kindaki na définition island o sumbaki on a boot batu au bazan Angleterre ou bien bomoni volume nango vraiment voluminé look moko miss moko très sexy à la base. J'avais vraiment aimé nante na mekama ki na lingana pona maki mo écoutenga très cher il faut na loba eza 7 livres sterling mais na habité na euro et tout ça na mboka no Suisse Allemagne ce qui za ba prix nini yangwana na selen en chat détail nango comme ça ba opi ba en Angleterre ou bien internet beaucoup kusomba yango c'est facile à appliquer bomoni na tia maki qui vraiment facile ce you peut ozo c'est compliqué non je sais que habitué dit nous 2 3 4 fois tant ozwe là au koma none tingamba moko pozango et fandio très bien après avoir fait ça na eko longola Sacha powder na tiaki na se ya misu nanga na zarka na besoin ya finition nango efanda en elongité na ba oba comprendre te voilà nde na eko disperser yango après wana na koya ko highlight na MAC global glow nde n'explique bino glow oyo na zongela babiloko wana parce que na lingi ko compliquer nan batu te na zana ba misusu et tout ça mais na lingana brand moko tellement je reçois beaucoup de questions surtout ba maman ba tontine yangwana bomuna vraiment na linga ba comprendre ce que lo nini za nini et en plus mikolo zo na ko introduire sous babilo kasika ya miki voilà yangwana nde siko ngengi senga zolo nde bomuna na photo parce que vidéo qualité ya éclairage ça qui un peu bien ma casse tellement qui faisait chaud nanda et tout ça mkolo ezaki mystique man vraiment yangwana bomuna mais j'espère que bomuna ndenge ngengi singa le bout du nez buya munoko nanga et puis matama na elongi nanga bomuna ndenge na sali yango pa na check crayon ya noir wana mtunyo so ebi na nous c'est le volume Instabody eza volume bomuni nazotia mascara moko voluminé ya Avon na tiango na se ya misu justement pour na kozwa volume. Voilà, après avoir wana na ekusa la contour ya lèvres nanga à base ya crayon ya MAC Chestnut ya wana bomoni salinga boye na lèvres et tout n'explique ki bino eza ba couleur moko te frappant Instabody eza ba bleu moko boye maya sika bino mo bolukaki voilà et en plus na kwa kotia sikoyo mat gloss nanga oiza ya NYX ya sika numéro 04 London yango nde na yaki kosalela Kylie Jenner asalaki ya yeme ya qui trop cher malheureusement na zoe vraiment occasion zwango te mais OP eza même couleur kaka na collection nae voilà yango na yeko sala ezoko kauka mat makasi ezotikelo te na linga vraiment ba blonius ne longi lelo ezala mat à part wana juste ka pona ngenga lelo vraiment na yeki ko ngenga pona yeko zwana likisi fonta nanga ya 1W45 de na yeko sala pona ko finir na maquillage au suku sepeli na Instabody recréer yango makiki ya full ochi eloko na monoko ya mo couleur moko ya boy et puis c'est bon aux anneaux prête bat tout nanga chaînette nanga ezaki ya sombaki yango wapi voilà chaînette o na sombaki yango na New Look eza yango ya mikolo yo na ebité se poser en occasion na ville na osoki New Look eza voilà vidéo comme ki nango nasuka anniversaire nanga le 26 juillet je rappelle soko linganga olinga ba vidéo nanga aimé tika commentaire na ya okutana mno après na vlog ekolanda tindelanga juste une petite vidéo na Facebook nanga lobby tango tala vidéo oyo lundi mardi na ko poster et puis semaine o na koza live moko l'anniversaire nanga na ba 17h 18h pe na koza live dimanche wana tokutana à
très bientôt. Première dame Look et balobi maman akomi star ya papa na kati ya ndako. Mais voilà, nalingai pe ko saisir opportunité pour na ko souhaiter bino nyonso tout ba vacances kitoko été malamu au sein de vos familles. Partout beaucoup zala soko ko voyager soko ki wapi ba fête ba mariage, passez vraiment de super bons moments de ma part. Na ba ko tinda vidéo ba lobinde ki bonjambe ko bossa na ko ba première dame Look te na e ba soki yo pozala ka star ya papa na katianda que je suis ouvert pour toutes vos questions et tout ça ti tokutana na vlog ya birthday nanga Zambe abati la bino. Voilà, première dame Look. Maman comme star à père na katianda. Bye.